Moi si mosusu point faible na ye ezalaka il faut mobali asise il faut mobali asise afiba ye lidesu il faut mobali afiba lidesu point faible mosusu ezala awa moi si mosusu aza soka mobali akangi ata azalaki na kanda soka mobali akangi abandi kofiba ye kingo awa afiba kingo donc moi ça na vraiment talobaki ke na boyo waka bébé je t'aime eza na mosusu point faible ni senka mbongo te préfère benangala mbana ngesenga fa si banga makasi dans dobe yo vraiment na sauce beli bolo vraiment comme rouge tant ozonga ndako ke sokola beli bolo passe et ça la bongo na kosi ana mwasi mosusu préfère benezala il faut fiba elitoi ozu pena le lemo na yo mobile ba kotisi na kati ya litoi na yo bandi ko siseye eza na mwasi mosusu préfère benezala na mtolo ozu le lemo na bandi ko fiba e mutolo mona bela mibale so zuila ngotan webi prof mobile banzo mele libele o mela libele liboko moko o simba mutwa libele bébé balo ba ke kangai na kisi meza kisto yebi ndi préfet mobile na yo mobile moso préfet beneza na likata e mona belo ka bébé ngalinga o sisanga so zuli kata mbeno banzo banzo fiba ngo vraiment banzo fiba likata mobile na yo mobile na ozala vraiment donc satisfaire. Salut à tous, bonjour à tout le monde, là vous êtes bien dans le monde, c'est moi Naomi Boule d'ambiance d'Angola. Merci encore aussi mon papa on dirait qu'au Canada, mon papa John, bah gros bisous à toi aussi, ça yo vraiment, mon boulot ponanga, merci encore aussi. Chaîne de moi-même mes préférés Bishop Cast TV na lingaka bino vraiment na tina talaka sambino mobulu vraiment ba bébé de moi-même na lela bino makasi bo s'abonner mange solo qualité ba bien toujours et merci encore aussi mon réalisateur privé de Christ de moi-même na linga yo vraiment na tina yoza vraiment awa yanga sayo mobulu merci à todos Angola bon dia boa tarde Naomi Boudambia salela bino vraiment bien lelo na yeli bino lisusu mama na nouvelle na Bishop Cast TV na zawana vraiment pour na bino et na yo lelo nazo lobela sur ba point faible ya mwasi ndeni ni papa koki kozala na mwasi na yo na ndako oyebi point faible na yete kasi ba oyiba oyeti papa il faut koyeba point faible à mwasi eza na mwasi mosusu point faible na ye ezalaka il faut mobali asise afiba elidesu il faut mobali afiba elidesu mais papa so kasi oyebi kosalela très faible à moi sinon t'es qu'à se perdre au côté na chambre bossa aussi bani rapide bimi au yebi très faible à moi sinon ils en a moi si mon soso très faible na ye ils arata bebani na mobali na ye ba bebani soka akei mobali atike na ndako mobali yebi ke moi sinanga le na ya bina ozonga na ye po yebi très faible à moi sinon to moi ça yandi ezarake to kabwe no mobali nga non que so ba rideau debi so basi to sana ba jana toujours non que la TV. Mais tellement mobile na boye no yota yebi point faible no tonka yo koti na ndako okuti aveni na chambre tonko ko bando longola papa banzo bondela mwasi tonga bando bondela telo kola yeba ki déjà point faible mwasi na yo abike mwasi na life point faible ni za fona mele mabele tanga bando bondela mama ko iso mama simbi abandi ko melo mabe ayebi point faible non mi bali beli mabali ikufa kozanga ko yeba point faible mwasi bozala na mwasi na ndako yebi na oteke mwasi nanga préfet beneza kanal fona siseye préfet mosusu ezala awa mwasi mosusu aza soka mobali akangi ata azalaki na kanda soka mobali akangi abandi kofiba ekingo awa afiba kingo donc mwasi ana vraiment talobaki ke na boyo waka bébé je t'aime bébé na linga yo Marachou des fois, il y a ça, là, vous êtes camarade du préfet de moi, ou boumanga vraiment bébé. On comprend. Alors, papa, il faut y avoir un préfet, ben moi, c'est. Et ça, quand tu aux alaka, moi, si soyez qu'on se dit, quand tu au côté, maman, la libolo, tout ça, on a biso compliqué, biso bassi, tout ça, on a biso faible devant mon bali, oh yo lingaka. Marachou des fois,
camarade de moi privé maman na serme motema na mi boule d'ambiance d'Angola voilà faut que ba après faible et ça moi mon soso ah boule napela lingana nga sumo bainga ngana te poani akomisa ngate kasi po komisa ye faut yeba après faible moi sina yo te moi sanga ndazabo to ana matata donde na onzonga ndako na yebi kina kuta za na kanda makasi mais lokwa na yebi point faible na ye o sala ngo kaka tango komo yebi yake point faible moi sino yebi ke bebe nyanga ndata balinga fona fibe lidesu tango ye utinda ko yo kute pe ozani sadete oza déjà propre préparé pour yebi kaza kanda na yo tango yo ya bebe osimbi moi sina yo obanzi ko simba ye bebe erti muni awa yana basi bili point faible bango za na kingo soka mobile zuli lemo noko bandu lembo la ekingo donc attends akolo bata bébé no sombelo Paris na lupango enya mwasi mususu préféré bezara mobile ni soit côté so côté na chambre ba bandi caresse mobile bandi amélier mabele amélier na kingo préféré bezara na libolo tango fibe l'idée soit bende pena l'idée soit na misunyani za la bipandi na biso wana vraiment na benga ngo mabindinga na benga ngoma desu mabindi li desu za na kati ba misuni na biso za la mipanza na nga benga ngoma bindi au moins pe mbala o benda ngo pe no senti que na so si c'est moi si préfère ben moi si na nga na yebi yango ezaka il faut na si c'est yango na oye sala ke garçon na moi si na e bakabona te moi ça na tie na kisu mais moi mbala na tie na kisu ça na mo kisu tu moi ça yebi point faible mobali na ye mobali yebi point faible moi si na ye. On comprendre. Donc il faut vraiment tous attentifs wana pour ceux qui mobile web préfère moi si na ote papa boka bwana bino pour ozaka na système au côté to tie au bois OK il faut yeba préfère moi si ezala bien na moi mususu alinga fu fibeli desu mususu alinga il faut mêler ma belle so bando mêler ma belle on a vraiment donc OK voilà préfère et à moi si ils en a des choses ils en a moi si mususu préfère beneza kate faut mémer au fibe l'idée sous il faut mêler ma belle faut sisser na kingote na moi si musu préfère benaye mobali tango na moi si yonde mtoye ba préfère moi si na te marachu de faya na bi préfère benaya linga mingi ba kabelo donc ina zana na micho ando yebisanga déjà que nde nazo be mikolo ba plante nyonso kominga ya kana pour sa plante sika. Tant que vous comprenez les bongolo, collaborer déjà na matata. Oui, bien après faible moi si na yo sani. Ok, on se mêle déjà plante, alinga trop de cabello, oui lié. Mususu préfère neza linga lar. Moi si na linga mingi na sa ki ba surprise ça oui. Asona memele 100,000 oyo. A otana se. Ata mataki kita. Oui, bien après faible moi si na yo. Tango ya kamba moko ata zaki na kanda so yeka ozu plante sango moko déposer ngwana. Ato bimi yeba ngo vraiment matcheke wo. Ah yoka yo artilo na se ata ozaka na kanda loba par exemple ko loba ke ozeleka to bebana après simo yelanga présente pour ebikenga na lina zaki na besoin ya plante mais tango ebi da après faible na ye so salier da surprise à bongo donc yeba vraiment pati ka eza un peu difficile voilà eza na mususu préfère ni 5 ans mbongo te préfère benanga mbana ngesenga fa sibanga makasi dans dobé vraiment na sauce beli bolo vraiment comme rouge tant ozonga ndako ke sokola beli bolo passe et ça la bongo na kosi mara na kosi na kosi te moi aussi pena tango zo tellement moi sino linga préfère beleza fo dobé makasi papa kubukana te kaste bébé na kubukana te bon moi sanga préfère beleza fo na sibaye okendaki otikaki yo kena kanda ye na kanda mais tellement yo o reconnaître que te bébé na nga to na ba problème ndenge zalaka bon lokwa na bi préfère beneza foli dobi uti musata ngo ya bébé ko bukanti siba e pena toutes les positions ya so ya lingaka na kit odobé ikola aka usibie ya kotelema usibie usimbise mir odobé bébé ko banga teza ya yo loko yibi préfère beneza bon ce que zo tikani vraiment bébé na si ba yo dobé libolo pene vimbi soit za nonda ko monter tango azonga ndako tango asokola et ça la passe otia musapi boy ay
te na uti pa ya Jean vraiment il est là chitunga vraiment bébé il faut que linga ko ba toujours point faible moi si ezaka te que au vivre na moi si na ndako ou bien na moral mais bi point faible na été ça vraiment bien te il faut vraiment ba papa boye ba vraiment ba point faible ya ba papa peu il faut que vous bara point faible à moi si na moi si no soso point faible ni zala il faut fiber litoi ozu pena le lemo na yo mobile ba kotisi na kati ya litoi na yo bandi ko siseye o banzo siseye eza na mwasi mosusu point faible ni za na mutolo ozu le lemo no bandi ko fiba ye mutolo donc il y a vraiment place à ça a vraiment décidé que on se sentir que na mobile ba mindele bazala toujours dans le système ayebi point faible moi si mieux balinga toujours ba flair alinga ba flair bon bana bonza mukuse alinga fleur au moins mobile ebi ke non a problème na moi sinanga mndele au moins akei asomi fleur tango ya nango ata moi ça silika ki mais ata boki on na mabele tango mobile ok na sima a loko ta fleur azui anukuti yango ga o ta me ya muito você me wa mo donc eza moi so mona bulzana ana mobile na ye alingi te mobile na ba point faible eza ba fille belé balinga te mobile ba point faible surtout soka olinga ne yote alinga te ba point faible pour ceux qui a la question de faiblesse na ye okoya ko multiplier ngo ya ko makizengi na yo na final de compte que alinga na yote voilà donc il faut vraiment papa koyeba ka point faible à moi si et ça la bien et na moi si on se mona le bas de Chris réalisateur de moi-même ngandi na bwino lingara fosi banga makasi ye moso si da lobi na ok ngalinga fosi banga makasi kasi faut profiter eza lokwa da sopi boule pour ça ba fille belé bazo bon moi lingi mobile okoma place ya lingara te mais lokwa lingi yo afongolo déjà bébé ngalinga fo melanga mabele fo melanga pena mabele tanga bina yo da bon kasi soit j'ai bébé ko bukana te banda sko ko multiplier ngo ndenge ya lobi la kiso ya lobi na 5 yo komisango tina 10 o meliango vraiment o zuiliango temps et en plus ça la cas sexy na moi si rapidité il faut vraiment qu'on soit à temps le roi moi na linga au fiba et lito suis lango tenter bébé suis lango temps le quoi yo linga ya linga yo ayo yebi da point faible na ou bien yemo ka yebi so des gens point faible ne ke bébé nga point faible ngeza il faut fiba nga l'idée sous ma casse il faut na zoka ya na ba faible ba bébé nga ba na posa le faut na zoka batango aussi c'est que faut zo ki ça y est je l'ango tempo olinga ke alinga yo alors na nyonso on a vraiment ba papa il faut vraiment kolinga ka koyeba point faible à moi si il faut vraiment ils aura vraiment bien na bolingo et ba ça saute toujours un plus ata ma poliba nyonso matata ezanga nango te loka matata ezanga te donc c'est que yo pe loko yebi dans point faible ne c'est que moi bo kabwana ezate kolinga te ke o vivre kana moi si yebi ni point faible na ye pour vivre à ka bongo wana vraiment eza bien te voilà en tant que bisope basinde tozala bo soki mobali ayebi déjà point faible ya moi c'est to se sentira bien pour tant dans lobby na lobby déjà que non des crises non na ponga point faible ngeza fomelanga mabele kasi tango yozo mela déjà moi sinon mabele na sima ya point faible eza ke lengi moko pour ça aura bébé ko tikate melanga lisu awa bébé mela sou ah pardon donc tout se sentira bien à l'aise et kuyara makasi na ko sauter surtout so moi sinon surtout webi point faible na bi ke bébé ngale na bi fo fi banga l'idée sou combien de fois que moi ça versé ozo bende pena l'idée soit vraiment bien ozo longo vraiment temps ou koti le lait mon akati ou benzo balo na kata l'idée sou l'idousu na biso na to botela ka bébé au côté c'est vraiment les lait mon akati aussi c'est moi sinon vraiment à l'aise ah bébé na éviter vraiment et tous à la quand on m'a casse se sentira vraiment à l'aise moi c'est ton habit donc bébé ngalinga fo au fibanga litoi et soit lobby non bon c'est que préfère venir en moi non donc c'est quand on a la discuter tant à pécio déjà que bébé faut fibanga litoi donc papa fiba on a monté maman ko le quoi préfère venir en litoi donc c'est que sentiment oh ya koyoka et place on a vraiment donc pas bon yo isa difficile vraiment hein bisope basi il faut toyer baba préfère ba mibali na biso et belé mon kabwana et belé mon ka mobile nga trahiranga pourquoi parce que oyebi point faible à mobile na yote
oui bi point faible chérité oui bi point faible ya mobile anda côté yango mona na majorité ya mibali belé au moins na moi si bi point faible mobile na été au moins na dendako surtout dans loin des aboués partout tout hein monde nyonso vraiment eze belé au moins mobile na ndako ala mama bana akesu kuna zuli chéri mo benga bomba ujana biso ba ujana azuli sonda ko pourquoi parce que maman ebi point faible mobile na hote et na mibali belé point faible na bango eza muni mususu mwa bali mususu muni mutuna soka mwa so simbe na mutu akaya alembi soko simbe na mutu mona ka bebe alembi mwa bali mususu point faible neza mabele muni mabele mibali so zuila ngotan webi point faible mobile banzo mele libele o mela libele liboko moko o simba mutu libele bebe baloba ke kangai na kisi meza kisi to yebi nde point faible mobile na yo mobile mususu point faible neza na likata e mo ne belo ka bebe ngalinga o sisanga so zuli kata mbono banzo banzo fi bango vraiment banzo fi balikata mobile na yo mobile na ozala vraiment donc satisfaire yango moni belé mona ka moi somna akonga mobile na kisa kange na kisi te po ayebi point faible mobile na ye mobile na nga point faible neza na likata fona fiba ke likata donc tant to koti na chambre to bandi na beige mais na yebike carrière caresse na yebike point faible neza likata toujours faut quitter na point faible likata et sika o elobisa bango maloba ebele moi ka bébé na linga kayo bébé je t'aime mais wa mole a moment tout voce no ka voti déjà aloba nyonso au moins peu que pas aux téléphone ya mabe aeli au téléphone pour ebi point faible à mobile non vraiment il faut que linga ko eba point faible à mobile mu sous point faible nyuza mabinzi na mibal soko zo simba ngo ezana baza musisa mo ezana katikati ya mabinzi na bangwana soko zo simba likata o simba mabinzi jusqu'au lisape o lekisaka na musisa wana likata mibali point faible ne vraiment donc oyo mona ke mobala na kipa moi sina ebion mobala na saila moi sina nyonso eza nango kisi te sa stratégie azaki ko vivre na mobali pamba ti ayeba ke point faible ya mobali yango na ba umela ezala vraiment bien mama eza na basi belé au moins ka box na mobali 4 5 6 2 3 bakabwani oyebi point faible mobali te mibali bazana ba mikie mibali bakola te mibali bakola vraiment te biso ne mutu to komis bango baza bana na biso na ndako to maman ozana mobali il faut yeba point faible ya mobali te mobali nanga point faible nezaka fona sombeli ba box sika ezana ba signification ebele mososo mona linga osala ke ba surprise te mobali nanga ndazana yelinga so na bimi na ye na lili moi surprise mon boy donc on craquer nga ko bando kabela ngai point faible ne yango na kasi salango ke po sombi ba borsa o sombeli singla pembe o sombeli pati kama to binga kiloti mo ben na Rwanda to binga ngo pati kama donc buka mbetu wana yango sala banda to binga ngo pati kama sala ba o sombeli papa pati kama na ya bien ouye nango place à ça déjà donc attaque to monique andimi o azu présente à ça moi semblant d'être sepeli bébé a sepeli eza da gravé na mutema na ye eza déjà important so yebi pas faible à mobile il faut vraiment to lingaka koyebaka ba point faible ya mibal en mobile mususu le point faible ni za moni mu kongo mobile ni kongo na biso nyonso ke disait ils en nzira na katikati mobile mususu lingaka ozulole mobanzo sisi na Congo bandu ko fiba ye mu Congo na nzela wana ozo fiba ye oyo mati ezape na mibali musuba linga moi sa fibe ana kingo alors tango bandi na mu Congo bandu ko fiba mu Congo mobali na yo à l'aise oyo mati ti na kingo o fibiye ozulo le mo koti na litoi mobali bazan donc bazo bana mikie mobali po okanga ye aya kisite stratégie bébé stratégique oyo la mobile non oza vraiment décidé vraiment non mi bout d'ambiance à l'elabino makasi vraiment Bishop TV ba bébé de moi non mi bout d'ambiance d'Angola l'elabino makasi beau s'abonner toujours dans Bishop TV vraiment beaucoup là dessus merci à toi aussi mon papa on dirait qu'au Canada papa John de moi-même moi ba gros bisous à toi aussi réalisateur de moi privé il n'a bien qui mon privé de Christ de moi-même mais ça yo vraiment mon boulot pour nanga merci encore aussi ma copine privée Marachou Defa et maman
mwana sermo motema Naomi boule d'ambiance. Ouh mon papa na bosani mon bébé c'est mec qui chéri Crisi Bangani, on dirait qu'en Turquie, moi, mon bal ya choco frampa, sans tâche, bah bisous à toi aussi, maman de moi. Maman a bota na mi boule d'ambiance d'Angola, na lingaki makasi, maman Nzouzi Dilwa Joséphine. Merci encore aussi.